Merci na balandi nyonso ya émission qui dit vrai qui dit faux ya Nadine Fatouma la patronne na kata chaîne na biso Loz Production na kanisi na lobaka mingi ke na kata émission auto ko panza teke na ba branche belé to kolobela makambo ba pasteur to makambo politique to ba makambo oyo mingi ya malibala bolingo makambo belé na ngo arozo panza vraiment teke na ndenge ya solo pour passe la penali solo le lenge oyo et longo bani na kata émission na biso qui dit vrai qui dit faux toujours des canaux baka merci na patron na ngai Loz Production et merci na ingénieur ngala zo sala ki na dina za la liso na Nadine Fatouma la patronne pourquoi pas na Starly balobi yenda simi machine pour na kokotsa ba masolo yango pour comprendre masolo nezo le kana kasa qui dit vrai qui dit faux merci na ba nyonso ba soutenir ngala moni semba 17 babi autrement dit li passa venanga mwakati mais comme sur ma paix pour $1000 pas dans le côté pour nos personnes qui font la patronne pesa boso bisi 5 000 de ça et c'est le monde tant on peut sanga ba mbongo wana salanga bien makasi merci beaucoup pourquoi pas na Angela Mpoyi depuis Canada na Montréal donc tala moi c'est kitoko ou ya solara kitoko na Nadine Fatouma la patronne na mbuli so honorable babi malika zo ki na hote mais o sala ka musala na souci ya bana bandale honorable donc Assoumani Mbiso opération zéro libulu donc libulu yon sozo kunda zo bongsa et bandalungwa na ngati 2023 toko voter yo petite sœur propre babi o soutenir Nadine Fatouma la patronne na Canada Mado vraiment Mado na sepe na soutien yo Mado Muteba na ozo sa Nadine Fatouma la patronne et ça la nga bien makasi le autre yindi susu molobe na biso lo baka mingi lo baka très bien balobi yende aza fier na couleur différence la mission les couleurs ya peau bien ça fier na couleur na yayi dernièrement toutaki l'émission tout ça qui a biso de coloniser ti na ba poso na biso de comment to mondele le ko na bango nzoka des couleurs aux aller rechercher ato ba produit ba sala ba produit mais ba échouer ko sala produit ko misa mondela comme monto moindo donc l'autre mbé de sous na kasa plateau oyo pour na kopanza teke na masola bo mwasi na mobali bonjour mbote mama na ngai Fatouma mbote pe na bandeko yonso ba pisi biso bongo ntango mokolo lelo merci papa Ndombele na ndo lisu lelo na sepela rapolo baka bien ni na bité oyo za na ba position nyoso to ndeni parce que to na bengo prendre Ndombele makama bolingo eso ko kupanda son teka moke na mabolingo bi oh Fatouma boyo linga obenga nga Fatouma lingi na dina tamukete ata la patronne nango linga ngote linga Fatouma ona Fatouma eza problème te papa Ndombele yo position yo yo zali yo boyo côté mo côté yo kokakate mama na ngai na ze mwana ya nesongia nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola mokobi misala ya 1921 ambo na mopepe nde nyonso masala c'est-à-dire toyei koloba bolamu ya bato sur tout le plan bolamu ya bato sur tout le plan. Donc na zete na eteni bato balandaki nga poso mosusu boyambaka ngai babi me moto aze pasteur to azenani bato balandi na poso eleki balobi ye aze politicien te na ze nyonso mokolo kolingo lobela bilei to ya to beti masolo bilei salaka nini na nzoto ya bato toliaka po nini mokolo kolingo lobela mkufa soko moto akufi akendaka watu simaliwa bomo ikuni zaka ndenge ni tolekaka rido nini we memaka biso na mokili ya bakufi tokoya to beti maso po to yei ko kumba mopepe ya sika na bomo ya bayi ba détruire moindo sur tout le plan tokoya pe ko la musa moindo lelo sur tout le plan yango to na ki masolo ya libala ya bolingo ya mwasi na mobali na bakite na ya pa mama Fatouma to beta pe lisolo yango po to landaka pe masolo bato babaka ya libala motaze ko loba libala ayebi libala te motaze ko loba lisolo ya mwasi na mobali ayebi mwasi ta ayebi pe mobali te kasi yango leo na yena ndako na mosala donc papa Ndombele la ko panza teke na bolingo donc qui dit vrai qui dit faux yo moto kumisa ko yebi bolingo to yo ka papa Ndombele est-ce que yende ayebi yango to yonde moto yebi yango donc na kanisi yo mingi na baloko benga ngona Congo bonne ko vibration masolo mi chopo ya kati mais le ça qui dit vrai qui dit faux papa Ndombele yo ça solo no bolingo d'abord ezani bolingo ya mwasi na mobalo lenge nzambe asaleli yango bolingo ezani chance obongisi yango
bolingo ya mwasi na mobali bolingo na vrai sens nango eze bosangani ya kimia ya bato bosangani tolobi ya kimia ya bato po bokoki mpe kosangana mais kimia eze te mais bolingo na vrai sens du mot eze kaka bosangani ya kimia ya bato to bosangani ya bato na kimia yango wana bo siko na kati ya bolingo kosangana ya kimia ya bato eza na betape boni na kati po kimia yango esalama po yo moko lobi bia bolingo mosusu ezalaka bolingo ya mwasi na mobali eza na kimia te mais eza na bolingo mosusu mpe eza na mwasi na mobali eza na kimia siko etape nini esalaka ke bolingo wana ezala na kimia étape ya conscience étape ya conscience tolingani mpo nini omoni sujet oyo mama na ngai bandeko balandi balandango na kimia mpo nini tolobi étape ya conscience bato balingani mpo nini tofandi tozali kozwa mwa biere yata pecho tasima pecho abominga na kota wana conscience ayete na cimenterie de Lukai wana ayete na conscience cimenterie wana nde bendi bana kini batira miso na loketo tu makambo yoso ezalaka na bolingo etali ete yalingi kaka na mona sima lokwa pe to koma na biso na système apondu buka sika wala mbasika bosololi na bino kaka eza ndeni omelaka mwani ete o ni boso yaki o zira na opesa réponse sima te lelo bakoma otambola na réponse na bango ndeka olobi abimisi na poche apesi réponse lokola balingana ki pona sima bakei sima ngo pe sika bakendaka pe basala suna tina na ngote et atiraki kaka so akomi kuna okenda luka liboso compliqué mokola kofanda lisu na angle mosusu amoni lisusu cimenterie mosusu très élevé ta mosu akina mangenge nge moko mosu amoni Kilimanjaro ngomba mosusu etungisi makanisi mosusu za poitrine alinga mwa lali bato na bato basala bi garçon mo biya dinga mwa si fotolo potango aolala mosu ezipieli ekanga epema basu ba inga kanga c'est bien bon toujours ngato la sabolingo to comme on esika to baki bolingo wana ya kimia il faut conscience voilà na mokilio yo ya ba film pornographique na mokilio yo ya ba photo roman to perdre vrai sens ya bolingo zesu ya kimia te bolingo comme acte sexuel au mona tata moko to ba to moko na couple na bango ezeko simba te tant musu mobala abi apeti wana ebi bolingo ta okenda ka osomba shebango ayebi bolingo te ponya ebi ko balola ko ba film porno te ba actrice porno te ayebi bolingo te ponya po lembaka papa na lembi yalingi mutalemba te yalingi te soko si apakola ki encore soko si utilisaki o ya utilisaki lelo bakita mate komi le lisa mama soko ngondo na formule à lapin ou riti ruba kiri fuiri tala babiloko wana nyonso motaze omela boindo yoli ki bata moindo c'est mwana zila maman omoni bato ba comprendre biso omoni moto so inga mela likaya bangi pour défendre nga bi matita bokoko pour ze bangi tam so asambela ka bokoko te amela kangene na ye po mela ngena audio eza makambo na biso bakoko kasi matita bololo pe bandi banda bokoko balamba yango te bali akaponi nyonso oyo ezalaki na ntango bokoko nde foto utiliser bakoko pe bayebaki nkasa oyo rôle nango ezali mabe mpona oyo basalelaki yango te po to défendre biloko ya bokoko il faut baenseigner biso na bato bayebi bokoko bankoko yango justement tolobaki bizaleli ya bokoko bato lelo nalandaka ne tando batradi praticien yonso balekaka na nini ngondo na formule à lapin uiri turi bakiri fuiri mongoboro boye kita mata yonso wana baze kopesa na moto atu yango sans bolingo alandaki fille moko na nzila Taylor Van Damme sans bolingo babandi kosanga soko pa kutani pe na mwasi pe kuna ngobilaka pieta ye pa lingaka salaka na yo kitaka mata ya zene moyambi normal
mais bato wana basé un objectif il y a le côté na bomoi objectif atalaki sima objectif petit on appelle atalaki sima mon épée garçon un peu moins propre azaki na bar ba vivre ndenge nini moi mike pe lokwa kuna pe moi si balamba mingi pondu mbongo likaye bezo ko bima kuna yango wana sangisi ba et c'est bolingo sans objectif bolingo comme un rapport sexuel acte sexuel nde bolingo mais yango za parmi bolinga kata bolinga ça yango bolinga nene si bat balingana pona ngote pobo il faut bolingo ezala ndesima acte maman webi soko ozeko kokabola nzoto na moto olingi te yaka mabe makasi ezaka mabe makasi juste un petit pesat yango elakisi ke acte wana yango te bolingo acte wana yango te bolingo mais so bolingo ezali okosala yango na petit moko yo moko comprendre. Donc c'est que bana poto baba mi baba toi poto ba garçon poto ba yakawa ayi azuba momi na ya sa préparer déjà a préparer des bases na ba Facebook ba ni na bi le petit do funa bomma e pena na sala makamoyo na ko sala le bon ba yaka na bon pona ko se pedi sanzo kasi justement mon kili ya ben conscient manger baiser boire tia zena poto amona chroniqueuse te amona moto théâtre te soko si batindela ye avant goût ba photo ya mikalala atala akoma kokanisa tibo zalaka wana ba nengwa ba fibu fanda na kin ye déjà contacté ba petit quartier à côté na ba petit eloko nini yango ezeko renye kuna vie plan moko ezeko kuta Lubumbashi manono wana manono soko ti yango midiembiki kanga sachet après 30 minutes vio ko tikala 4 heures du temps likolo wana encore na ba corona ba manono ba biloko ngo ikoma koma mais to bosani motema ya moto eze moteur soko du moteur ya moto ka babenga ka catch opesi yango rôle ya du moteur wana musique relation sexuelle est liée na ba nerf na cerveau na ba nerf to ba muscle ya nzoto moto na moto azena limite na ye énergie naturelle pour tout ça une énergie et puis réserve énergie on est côté si la kate pour y monter ça la reproduction y énergie autobimisa ba alors et sengaka relation sexuelle espacée pour na réserve soit tango ya ko se reproduire donc rapport sexuel bato baza ya kubalana bazana droit ça rapport sexuel chaque jour chaque jour tout excès nous tant que le problème à recharge téléphone au salaire chaque jour. Oui, et c'est bien encouragé na bi bravo. Azem pas ça rhinocéros. Mako comme na 60 ans te akomona ndenge chauffeur azeko nyonga mwasi na ye. Oh. Goli kosomo na iba ko nyonga ye. Mais yo reproduction ya réserve wana ezeli susute. Mais papa ndombele. Tant que mobali azola la mwasi chaque jour. Mwasi ya za na problème te ya ko lemba na ete. Mwasi azemo yambi. Mobali azemo pesi. Bon, moi c'est pas pesa papa ndombele. Non, c'est ça dit bon. Sila. Malgré to ko qualité mais moi c'est pas pesa. Voilà. Mais sur pesa les mwasi ko lembisete par rapport à mobali. Ko pesa ya mwasi ezelo ko la renvoi. Hein, tant montaze ko lia. Pour sentir que bilé koti ça la moi renvoi. Mais Rwandais ça la renvoi te rabal Rwandais la bimsa ka pampi le cola. Justement. Et c'est encore un renvoi. Ok. Et c'est encore un renvoi. Pour a commis à l'œil penzana na petit. Voilà. Et puis pour y a comme awana, y a zeko sila nano. Bakenda ko lukela yebo kasi batambusa ye batambuse tipo ya comme awana. Mobali nda salaka ya mingi. Yango monaka sokwa kiti omoni penza ka uti ko matangomba. Ta mobali azeko zila zwa tango ya repos. Moi ça zeko kokata bandisu ko simba fo zonga. Moi ça zeka moyenne a dépenser ka penze énergie makasité. Mibali oyo balingi chaque jour. Tolobi bravo bambaka sa rhinocéros. Ala ki sa penza ngainde lombe mobali. 55 ans na yako koma boye. Soko goliko sake wenze. Yako mi mal à l'aise. Petit contrôler na est-ce que kenda ki wenze ya solo
po ayebi ya koma kanoruye eloko yonso bato basalaka na ntina tolingani pour nini te tolingani pour la vie lelo eze succès mobali afandi na baninga basi nyonso bazali koleka pecho ya na bamba o aleki atika kale sopete tika fo petit mai non donc ye o nyonso azali koleka ze na attribution lokumu mais comme na esika moko tobosana te nyonso tosala ke ze lié na spiritualité moto abuka ko alonaka soko raté bana na yo bakobenga bango mika dipete et puis bato bongo nzamba pesa ka bango lipamboli babota bana ya basi tala bibelu azeko kendeze ko ningana ko soso antsele kaka wana nde esika ya kofanda ayoki ke mwana no babenga ka ekali sopete mwana na yo babenga ka ye matembela simandako mwana no babenga ka sauvons le Congo esika moto abosanaka nazeko buko ngana lonaka bato to sala bolingo avec harmonie pas na biso ba indo to baka polygamie c'est autorisé. Oza d'accord. Très d'accord. En bon pour domaine. Mais ils ont beau mutu asala chaque jour. Mais ce que ça basi misatu mezana o 5 tours na o kuna lingagali à 3 fois o kuna lingagali à 2 fois deux autres ba tour ba chambre na zo ki no pesa ka ba mai wala mi 2 3 fois 4 fois mais ko kufa nso wana okoyebisa o ya zero koso ngatende na kotondisa libulo na mo linga pourquoi non okoko linga pe moi si moko aze tant que moi manque d'éducation mais rôle na yo peli au compléter éducation voilà o kuti zangi pana okokutana mwasi po ezepe même temps to lia ka moteke moto moso ko lia moteke ndako mobimba ekolo fufu ko masamba tiango ngoma abeti ndenge donc ezeba ba différence ba moteur ya nzoto ya moto ndenge moto ko lia fufu ebele mususu mona ka fufu abo atondi ndenge pe na ba nzoto ya bato ya mwasi mosusu naturellement alingaka ba pesa ye mwa mingi mwasi mosusu moki atondi justement ezepe ba raison et sali polygamie moi si mon sou généralement obota bana mingi te azena mabota penza te makutani na mobali wana kolandela bilaka fo bota mingi ba ko compléter ye yango pa na biso to lobelaki ba bureau te bombanda te mais mosungi de wala njuwa na za mosungi aze mosungi ya oyo premier bureau azo sunga oya kili boso mama kuloto na mama kuloto continuité wanata bakoma mitano mutoba papa ndo meyo na mona ta ba 5 ko za na bango wa soke tinda mera biso nazala na 3 4 5 femmes na lina na nuancer loko moko tango toze ko lobela polygamie ils étaient désir sexuel il y a plusieurs partenaires et ces sentiments ya bolingote ya bato belé bon ezani baso o na pas fini ça pour la bango justement mais aux joies qui bangote poka ko banda kolala bango aux joies qui bango na bantina moko songono nde entre autres na kolala na bango et yeko ko intervenir mais lelo bato bazé na basi ebele pona bondumba pona sentiment ya kolala bango oza ko se détruire bolingo ya bato eza mbeto kaka te tolobi mbeto kaka te mwasi na mobali balingana na bolingo ya solo na kimia tobota bana malamu toluka lipamboli pona kati ya lipamboli tokozala na foyer moko lobi succession kwala biso lobi tokwala te mais bana wana bakotikala ndenge nini omoni toza kobota bana toyebi provenance te bato mosusu bazwa bana na baterrasse ba vite fait simbaka nzete batire kotaka na matiti ya bololo batire milimo nini eze na njonga njinga wana lobi okobota mwana moko angwalima okobota mwana moko zumbarata asumba na nganda me biso na famille na biso mwana boye me ozwaka ye wapi na vite fait ya matiti ya bololo ntango wana milimo nini ezalaki koleka na relation sexuelle mwasi akosala tour ya mobali spirituellement mobali akosala tour ya mwasi yango esiko yokaka soko lingi mwasi aze moyibi yo po kozwa esaleli ozwi olingi mobali aze moyibi yo po kokosala contrôle
molimo na yo ko transverser et ko traverser ye pe molimo na yo avant bokoma na jouissance na bino basangana kana n'importe qui te au-delà nano ya ba maladie sexuellement transmissible mais sur le plan spirituel basangana kana n'importe qui te lelo komi nango bongo basi pe quoi baboya ka soutenir to baki tout à l'heure moto mo ko sape na moi bo mi ba ne baboya ko zo ki se biso mi ba pe plus boboya ka te bo kataka te so ba se baboya ka te po mo bolo kataka te bon justement kuna mo lo kona ka tsabolingo lo kwana ti mo ba ina sala ka mo ne ti na purité o sala ba bêtise non moi si do mo sala ko na kasho mo ko boye peut-être biso nyonso mi beto ka ndenge mako biso to lobaka mabe ata boti yango mala se ko mabe so nango mabe c'est-à-dire mabe aka mabe mais mobali azaka lion mobali aka tata ezena mwasi ta kokenda na famille mobali basale les factures à libala bazobala basa kumbala bo mibali wana mongo te na pesi yo ke wana na consensus na négociation na principe ya mokili te ezala te voilà omoni mobali azena na mwa ba valeur omoni mobali ezaka mwa succès pa mobali abima na basi ebele so afandi na ba masa lolendo avio aka misi avio pe na tombola ka ba chéri moko pa na lolendo mais sikoyo mwasi ekomaka déshonorant mais petit toi faible mais finalement petit toi azaka na mibali boni eze ko diminuer mwasi eze ba statut voilà omoni mwasi po azana kilo oya ko kiatele mabi na ba garçon yo sur la quartier oya mona bolumbo na ngatombola mwasi wana avimbi mais pas mobali siko eze succès aye petit na bino tout kofanana na kata bino oyo na kata eta tombola mwasi donc mobali mabe bakoki ba comprendre ngo moke et pas ya mobali joso bakangi mwasi moyibi moto to na mwasi kitoko boy vraiment pour nini moi mais pas mobali bayebi kaza ngwalima bakobobola elokutu mais aza mobali c'est-à-dire c'est un peu normal na mariage ya bato lelo tokomi na ba problème cardiovasculaire eza mingi biloko bato bazeye komela ba excitant ba stimulant mais d'abord rapport sexuel mais faut-il que nzoto naturel et ça là pour nzoto naturel et ko sala et ko kata soka moni alinga épuiser réserve stratégique asali soko moko soko mibale yo olingi forcer ye mais ye yebisi yo ndenge nzamba kelelanga awa na suki et protéger pe yo bon ba position ndiko mi bato ndaka ba film pornographique ba position mona moto pour moi azu mutu ya mwasi atena sema ko likolo azo pénétrer ya kokota ya kotelema boye mutu ya mwasi za na se za ba conséquence te pour bato bakobola ndaka na petit monde za leona oli moto to la film na bi film ko aboye mobile moko za ki sénégalais yé pour ça la rapport sexuel bien donc abale na mbongo ati alliance mais pour ça la rapport sexuel bien il faut pas la film so film ba ki mutu wana za na sema ko likolo inde position na kosala ba indo ko mona pena moto mobali pena omoni pe bogar mais age qui faut moi eloko ezanga ntina c'est-à-dire olingo kokiso baze ko tourner na film mokokisi pe les à côté ya film wana pour na film wana ba médecin bali o ba contrôler attention ba médecin bali o ba contrôler ka ba muscle na se ya mwasi bazena ba produit yonso ezena ba couper ezena ba action c'est-à-dire moi ça kolo bana qui passe coupé coupé a jus tomate mbouma a lait a jus vert ya lait amélie action bazongi oh bonne numéro autre chose à dire réalisateur aux la mais ba making of ya la tête omoni eloko zeko boma bato yango wana olingio sala locolateur ya film ya porno film pornographique wana okaka ke bato batuna yango baze ba millionnaire batiaka mbongo ya ebele moto wana atourne film wana oyo bomoni atelemi soko 4 heures likolo ya mwasi moko a tenir soko 8 heures du temps na mibali soko misato to mine oyebi te po asala film wana tant mosusu après 5 jours tant mosusu pendant 5 jours tolobi bakupe na baction ezali soki atourne lisusu film wana tant mosusu il faut 2 ans lisusu po atourne film mosusu
mais yo ignorant que ozali okanisi bazé ko sala yango na minute wana ndenge bino bozé ko sala mais to bossa na te ba contrôler ka bango tension à la seconde battement ya motema ezokenda ndenge nini pourquoi y a un problème cardiovasculaire siko na longe o totalaka ba film yango pe mona moto bazosala rapport sexuel na nzela ya place moto akoki kobimisa biloko ya liaki alors biso pe kote komi na rythme yango conséquence nango eza nini otiki nzela oyo fale yokota yo komi na nzela ya nsima babi oyo nzela nyonso eza permis nzela nyonso eza permis na bainconscient na monoko permis liboso permis na nsima permis na bainconscient bato bazali komona bozoba lokwa mayele tozali na mokili ya banti valeur omoni bato ntango olanda émission babimi tala mbendre oyo yuma nano abeta na nsima te yango azali koloba boye te nga nazali mbendre te yakuza donc toloba omoni moto atalaka match nde amonaka bafai biso okoti te na mokili wana mais tozali bayibenge omoni tozali bayibenge na entraîna tellement bajoueur ebele yo soko ye joueur ozobeta lelo ozomona ngai mbendre nakoyebi soki ekeba avant yo na entraînaka bato boye avant yo na entraînaka bato boye omoni baposition na nsima c'est bien bon bato balingi mais mobali oyo asengaka mwasi nsima ezalaka une façon ya kolapisa mwasi ntango mosu ayebi ke nakuti mwasi déjà de verger mais ntango mosu na nsima ngai nakobanda natikala mpe na histoire ke nga moto liboso na banda na nsima mais problème eza ke liboso elibrifiaka liboso ndenge nzambe asala yango naturellement po déranger bamiscle te même kutu ndano moto averse te po faciliter pénétration mwasi azali kolibrifie kosécréter mwa banini po epesa moselulu e faciliter rapport sexuel yango balobaka babandaka na bon appétit moko boye po efungula donc baentre olei mwa nguba mwa nini epesa ndenge ezala ntango yoke na nsima bazali kopota na kotia bamafuta soko ya kwili soko bakalingela soso soko nini po efacilite mafuta ya poto mundela facilité tâche po ezali lisusu na voie normale te mais ekataka bango misisa ekataka basi misisa tala omoni biloko tomonaka na bafilme ya porno yango monaka bato batournaka bafilme pornographique bazalaka na baétape basé na classe entrante basé na classe montante basé na classe supérieure c'est-à-dire basé na esika oyo basalaka mwa baentraînement bazomeka kokotisa babiloko moke médecin alandelaka edérange o muscle oyo te esali nini te papa ndombele okomona mobali atie eloko na ye na monoka mwasi po ayoka bie zonga asise mpe mosusu bakoma azomelise pena yango ekita na mongongo mama na ngai wana ezali nango kaka banti valeur c'est-à-dire esika osaleli bilanga na oyo ya ndunda nzete moko eboti wana ezali na vitamine kitoko to mosusu mpe eleki ndunda soko obuki ndunda ata ndunda ezali moke okozwa likanisi to bakisa nzete wana po yango te yo ozali nango ntina bokomona ke bato oyo basalaka biloko wana na basi ezalaka te au nom de l'amour azali na mwasi na ye moko ye kuna respectaka asalaka bolingo relation sexuelle na ye vraiment na respect soko aye pa ya mwasi oyo ayebi ke yo liaka mbongo na ngai okomela mpe mazeze yango ndenge okomelela omoni ezalaka une façon ya kolapisa ya koloba na yo ke oliaki mbongo kosala mpe mosala mibali mosusu ozala mwasi ya ndako alingaka biloko bongo nga alingaka biloko bongo soki osalanga te ngolokendaka libanda soki boti toyokana te bainconscient okomonaka ata mwasi asali yango akokendaka libanda soki mobali ye mpe akotya lolemo na nzoto ya mwasi yango mpe eza mabe omoni makambo mingi tozali koloba eza lokola référence ya bafilme mwasi wana yo okotisi lolemo asentretenaka ndenge nini omoni bato batournaka bafilme pornographique bazali na bamédecin mobimba ya suivi na bango awa mai nano kaka oyo ya régie des eaux sukuli na se wana eyeli yo bainfection mais olingi moto mpena nzambe asalaki ya lolemo kuna na se mokopesa ye oyoka bato mosusu lolemo ekomaka buibui esali na lolemo justement ndenge nakoma wana bato balamuki kaka na ntongo nde balalaki na baprose te mobali ye ati lolemo kuna mais
ba calorie efandaki na lolemo eke kuna okoya kobota mwana makoshi misato oluki bandoki na libota oyebite niveau ya infection zala mama omoni ba source lelo yango to kondana ka faut ba pasteur ba to ba comprendre ka biso te ba source ya ba stérilité lelo ba cause ezebele moi ça suis ba infection moko asumuna kaka nzoto malamu te akokenda pe na ba dispensaire asimandako lobisto sima lobi abotité azeko concevoir te bake ko kanga ndo abosani ba pratique nini ya zalaki kolinga mota uti na sima na peni na sima ejwei ndambo ya nyei ya tuvi ayi azongisi akotisi liboso akumbeli yo microbe nini po atomi sokolaka bien soko mota uti na sima akobima kaka na ngene mingi basumbaka pe okosumba po eze permite kuna ayei nango akotisi liboso apamusi kutu te est-ce que azena tango wana te yo pose sous na conscience wana te bango bazana kala bamaki déjà likolo donc si bokomaki na tenere mosusu amemeli yo microbe nini te lokwa tomonaki yango na film mais to comprendre ba film wana eyaka po détruire Afrique eze lokola ba série télévisée na mikili ya poto ba série télévisée le kaka wato Luna o Marimar o soko nini biloko bomona ka batia na betana ele kaka te et pas na biso eye ko déraciner jeunesse bato nyonso balingi basala bolingo lokwa na série mama bokila bimaka na mobali ya mwana na et c'est ba comportement inhumain oyo ezete na culture na biso cinéma wana lelo mitakala ya bato ba envia kango et c'est biso te c'est important et ça permis soko na tunio na kota ya mama Fatouma ko s'embrasser au monde que c'est importé au le banque en français ole na mbanga wana soto ke na ona français au monde que c'est soko manger soko le menton ko lia na mbanga et au sala na ko s'embrasser nete mais biloko mingi ba yeli biso papa ndombela c'est intéressant et c'est imposition maman na ngai donc est-ce que tu papa ndombela yo ke na loka mbala moko caresse après ubani il y a mbanga te maman yo ni ko sala kavute zila mbanga te malembe bona libele pe na mona melaka te malembe libele so boti mwana mela bile ya mwana mais papa te mais papa tango melaka libele o melaka ni automatique maman de yo akam nzoto ya moto te nzoto ya moto bo ba entrer yo le baki tango suna pamba zila zila tango suna pamba nzoto ya moto salaka relecture inconsciente ozeno na moto te d'abord babaka mobali ya solo azé ko garder nano ba bilema ya nzoto soko komi entre 4 heures na 5 heures à télémac c'est naturel mobali ya solo oyo aluka kuta mkoro te soko déjà bozana mwasi boza na likanisi ka nde bobandi ko sola ndenge nini olati soko ndenge nini soko ndenge nini milimo wana eye en tout cas baloba te il faut bo s'embrasser avant bo sala te bo sala ngokaka po milimo c'est telemeli bino tant que lobaki entrée caresse tout le monde a même caresse ils ont même pas basoso tout le monde soso la dina dit ça là yo caresse nous zo boya mabe zila mais est-ce que il faut qu'on mette mais quoi il faut simba ko simba ka après entrer faut que simba extase mati et puis OK biloko mingi tozo salango yo bena kiboyindo nyoso penza te na naturel nyonso na naturel nyonso bato nyonso yo bako se référer okomona ke ba se référer ngo par rapport à film yango moni ba meli ba kishe belé na film romona moto fo ba sise soko 15 minutes mais na mobali oyo azé na force naturelle azé naturelle so ba sise 15 minutes après chaki bato balingi mibali bakoma na 8 lokwa bampakasa mais na vrai sens du mot elengi ya bolingo ezeka na moko wana ya liboso yango wana elengi oyo nyonso etikali na oprouve eke nazali ekomi nango biloko ezangi sentiment
mais bato peut balingi ba 8 wana soko ba bali basi wana libala wana eumela kate pour 8 wana zeko préparer bolingwa sika Amélie tafuni asali nini petit wana lelo to kenda nae na préparer compétition par jour sur l'exa 5 bon ça compétition basi bato wana tala bango après 5 ans na pesi mbula mingi te tom sous 2 ans akomi kanoruye ye moko soka monya zo kokata bando fente pota libomo na umeli na te soko mi febele maman mondela yeli biso loko ya malonga te tango yeli yo film pornographique aye pour détruire cerveau na yo pana bango eze ko accompagner misolo Bacteur wana basé na mbongo basé suivi balandela ka bomo ina bango ba médecin basé na ba pomade basé na ba comprimé so ba sala ki boy asisaki moto na se azena kisi mobimba oyo akomela soko kaka silisi mais yo la olandisa ta moso tirbo okokufa briske okangi tata mwasi ndo te biloko lembula na se papa mingi pe ba kondi mingi to tanga kombote ba pareti ba kufa likola mwasi zaki bona moke Ninsalta, il y a des biloko ça le quand à la petit. Nazana nous malgré na comme na ba 80 ou 70 quelques mais nazana ali mimi na liwa. Maman nzoto ya moto na pesa ki ndakisa na lobaki eze moteur ya motuka. Moto azen nzoto mike alinga melakisa koma munene. Nzoka nde nzoto wana ya mike tata kelili kolona sa pesa ki yo motema ya muke oyo ko supporter taille wana. Tango yo melikisi okoma munene. Ovimbisi pe motema. To motema etikali ka muke ya taille na ya muke. Incompatibilité koti. Mbula na yo tate mati oleki 60. Olingi ozonga na bokasi elenge ya trentaine. Kolinga pe bana mike. Kolinga pe bana mike. Bana mike wana ba poche na ye ba ouvert na ye eze ko zila penza quantité industrielle. Énergie nano alingi mais zelo ko osombi motuka lelo. Vitesse nango ezete na motuka ya kala. Voilà. Batata wana bakomi mituka ya kala. Moteur ba revisa et comme hors côte puissance ko matangomba ezesu makasi te comme otambola na première vitesse. Mais alingi moko mosusu so kwa zwi mwana moko auti na motuka ya sika ye pas prouver mwana wana ke ngape moteur eze malamu okokufa. Biloko nyonso to balisa ngona réalité spirituelle naturelle otata kelili kona sasa elibiso. Naze ko sala bolingo pona nini. Bon papa nyombela lobi komela libele ozombela ngo kauni. Eza pona mwana. Doyoza ka simba toleka. Kolia mbanga te kokena sima ye mbala moko na mbala moko. Mama, ezena bato mosusu mwasi mosusu azena tina to sala nyonso wana. Osimbi ka na sima ya suki na ye. Kaka na sima suki akomi. Voilà, papa, nous mettons comme une souka. Il y a émission Nabiso qui dit vrai, qui dit faux. N'a ici ma réponse est Rosala par rapport à l'émission. Oyo, bon s'abonner massivement. Merci na Empereur Espoir Mayabou et merci aussi na Chof Nangalo Production et pourquoi pas na ingénieur Angala et puis ingénieur Sali. Papa, nous mettons sa numéro. Il y a téléphone d'ailleurs. Bah, sur Nabiso va bien pour la conseil. Sur la bafi oh, bazana mi bali bazonyo pour la bango. To mi bali bazana bafi bazonyo pour la bango. Conseil na yo et pour ça la bango bien plus sa numéro. Il y a téléphone. Babenga biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 mabala eze engagement sacré recommandation divine bato balinga toyaka ko tourner film porno na libala ni na ki chéri te pour chéri pour ça na bango balinga ba pour ça la teme bazo sala babiloko wana na ki chéri kutu yango moni bakoma ko benga basi biloko asina lema tembele mingi na komi na posa pondo nzoka mwasi ya kabile ite donc basi na kisheri kutu ndebo zala lisusu plus prudent po izena biloko moso bakendaka ko découvrir ngo etika la kondire ben touchable oyo ekosala ke mobali asala bokasi alanda yo na libala akenda ko découvrir ngo mais bino si basilisa na mikwa batafuni na mikwa ba meri na mikwa balandisi mainzwa bokomi na ndako koma deja eloko ya kala no koma eloko ya kala atangwa kutu webi ba mikwa mo ezalaka na mbwa lemba kolia yango erreur basi basala yango wana mobala komo ko kenda ko découvrir donc bozala mayele na kisheri bozala na ba limite tokopekisa te po ezali deja bokendaki na mabina dans ce beaucoup de gens qui bina mais bozala na moi limite biloko mosusu bobombe pousser mibali baya kokoma na suka na ndako libala
Ok, merci, merci. Merci, à la prochaine émission. Abonnez-vous massivement. La carte pour une nouvelle et tout ce qui était aux années de Micolo a commis un privé. A composé un privé pour totalement me belé à Koloba la Katia. Émission qui dit vrai, qui dit faux. Merci et à la prochaine numéro.